ngai ba place mama na yazala raté abanda vanda e papa na bango bande ko nyokole pa mwasa papa bango abanda ko finga e mama no abela nga mona boko lako Karine ya ba place mama bango yazala raté nzamba la raté Karine akomi mwasa mundele aluki mama na ye parce que mama na ye pesa abanda ko zala bande ko banda okipete muta banda ko kipete bata balabala banda ko kipete ka bata balabala ko kundi banda ko sungaye anoza na kaemba azaki sel ye moko na mutute Karine alingi mobali mo ya mundele nabengaki Moïse après mobali na mundele atuninga mama na zala wapi ngabi na ebiete ye mutaboko langa te papa na mutaboko langa après Karine bozo finga lelo akenda kobikisa mama na ye azo mama na ye alongola ye na kaemba akenda kotia ye na hôpital obomoni eza na lusanga atia ye na hôpital abenga mama na ye ayebi ete parce que atikaka ye mwa motu ye Karine alela chaque jour mama na nga ayebi nga te mais Karine abengaki natia ye na hôpital oyo akomi bien yango bomoni nga nazali na esengo jour aliboso na mona mama na nga yango ezali na 2010 atikanga mwa moke bino ba oyo bozala bamama na bino bozala baaffection bokumisaka nzambe biso bapandora oyo toyebi affection maternelle te papa na biso moto abokolanga nayebi te kozala na mama nde bamama babondelaka bino etu nayebi yango te yango nazalaka bongo na bana na nga nazalaka tout le temps na bana na nga bref bomoni video ere nakendaki Kinshasa ere nayambaki mama na nga nasali video na ye nasuka nalelaki. Vous savez pourquoi j'avais pleuré? Nakanisaki jour oyo nakenda kotala na hôpital era moninga asepe nabina nano namona mwana nga kala ye bomoni mwana nga ta mwana nga ndenga koli ta mwana nga ndenga ye na mobali ya mundele nakanisaki jour oyo namonaki nasalelo mobe na vie na nga ya bien bino bato bofilme mama na nga boti bokanisi nga na bayoka soni jamais nga nakoyokela mama na nga soni parce que nasi nalobaki mama na nga abelaka soki akoma bien lelo eza mpona ngai Pandora mpona ngai Karine donc bofinga nga moko botika mama na nga aza na TikTok te aza malade akoma kutu bien boye mpona ngai d'accord arrêtez non c'est la source deuxième vidéo Mbote bandeko balandi, mbote babone à Miss Elongation, mbote de partout où vous êtes. Bisque nous sommes la vidéo, n'a pas besoin d'hésiter à s'abonner, bon s'abonner massivement. Oui, c'est histoire vraie. Il y a TikTokers na biso Karine Pandora. Via barando na bango kande basaka barando ko finganaka. Oba Nigeria baloba nonsense. Ko finga na nonsense. Bato asaka na bango barando. Baki ko kundola ba photo ya mama na bango. Soit disant mama bango azaka na maladif kande moko uti ko expliquer. Tolandi explication ya ndeko na biso ndenga relater histoire ya vie na ye. Après na suka na ngo alobi bino bato ba tiktokers botika ko finga mama na nga bo finga nga moko boki ko bimisa photo ya mama na nga bokanisi soki bo bimisi photo ya mama na nga esa nga pasi bino boza ba mama ya bino bo finga ndengai botika ko finga mama na nga siko bosala barando po aninyo bosala ka barando pona nini mutu nyonso tu azalaka na ye na leo na leba mutu nyonso tu ana passé po tobotama na poto te towuti kaka esika moko boye toyende koya me bisika towuti toana bapase oyo mpe eza mpe ya kitoko te mpona nini kasi bosala barando osala rando so bandi kofinga baninga ozoyeba te ke yo mpo oza na baretombe ozoyeba te ke yo so babimiseli yo babombi ya pase na yo olimwa devant caméra nde wana bino mpe bozalaka mpe na baproblème nde mpe bofinga bato so bazongiseli yo bino mpe boyaka kolela boye eswaka mpe bino moko kasi botika rando eza lisolo ya pasi
botika kasi rando botika kasi mafinga botika kofinga na nde bofinga na wana soki mafinga eswaka bino pe boye po elobeli ya Karine oyo ezomonana pena ana choc ana douleur boyo kobimisela ye mama na ye ya maladif ya batama ye na ye so ewapi likolo ya barando so balandeli oyo mpe bien ofinga mama baninga nauti kotala video na o bato bauti kokufa na mbula oyo ebete makasi na ebomi bato na matadiki bala ozoseka bibembe ozoloba bato osala na bango rando bana kisasa mbula pe beta kote na bango bakufa pe nde bibembe ana bakufi badi na yo Manuela sepela nango te Manuela ye ko répliquer siko ton babimisi yo mama na yo yo e ko relater biso histoire ya vie na yo ok yo pozaka na ba Karine yo pozaka na ba tembo chika ofinga bato bo chika ofinga bato so yo yebi yo poza na ba ko yo ofinga bato te vanda kimia po mokile ana omukie po ba obimiselo tande baki kokundolelo mama bino baki kundolelo mama bino yo moko tutelongi ndo oza merci Richibote tande oza mwindo mais so osimbi kofinga bato na TikTok eza malamu te botika makambo wana media ezaka mpona osala rando te mambo osala na media ezalaka ebele bino nde bakongole nde bomemela yango kitoko te kofinga bamama bato kofinga baparent kofinga bapapa bato mibala bato kofingaka sikoyo ya bino so bazongiseli bino aleboye olela na kamera bolelaka te o bomema nkolo po bato bino bofinga wana mpo bino bofinga bango eswaka pe bango so bazongiseli o asime kaka sikoyo ya korelatere biso su histoire ndenge elekaka yo mama na bokola yo te tata bino moto abokola mama bino abelaka yo moto tia ye na hôpital yo moto ozongisela po biso tosala noni botika kofinga mama nanga bofinga ninga moko mama nanga za TikTokezi te bongo bamama ya bato wana oyo bino bofinga bato wana oyo bino bosala na bango barando bofinga bango nde bamama bango baza ba TikTokezi non bosala mabe tala mama bato aza na yeso mpe maladif boke kokundola foto ya mama bato lokwa soni baofinga yo mondeni bakokundolela oka eloko oyo fe swa yo yango babimisela oti baofinga yo mondeni yo yebi te ntango oluka barando ozoluka rando mpo batushe mama bino to tata bino to mobali no yo yebi yango te bima na rando sala video non normal sala baflog non normal po bino bakongole bokoma po bato bayeba yo il faut ya na rando banjo finga banjo luka ba guerre d'esprit na mutentel encore pe kongole loko alinga mafinga alatalisi mandoki kai pana yo bayaka ka ba tondela yo na ba life bayoka mafinga ozo finga wana bino bakongole bozara bongo no bino linga bongo kutomba bimiselo engunduluku ya mama bino sko yekolela esu na media poani bafinga mama bino te bafinga ndeyo po yo mama bino za TikTokezi te bongo ba mama ya bato wana osana bango rando wana baonde ba mama baonde ba papa wana baza TikTokezi yana mususu na yoka kana bakamela no ba TikTok wana azoloba binkai isifina futa biyena ke kisasa na ke ka ko sala wani ko na papa ba Maria na ko sala ngo melo mona zo regete papa ba Maria za vilain est-ce que baloba na papa mninga bongo est-ce que baloba na parent bongo siko soki Maria ke ko kundolela photo papa noto ya mama bino ale oye na camera bo finga nga moko bo finga parent na ngate pour papa na baza ba TikTokezi te botika rando ko botika vio ya rando za kitoko bébé affection maternelle te papa na biso mutabukolanga na yebite kozana mama de mama babundela bino et tout na yebi yango te yango nazala bongo na bana nga nazala tout le temps na bana nga bref bomondi video ere nakende ya Kinshasa ere nayambaki mama na nga nasali video na ye nasuka nalelaki. Vous savez pourquoi j'avais pleuré? Nakanisaki jour oyo nakenda kotala na hôpital era moninga asepe nabina nano namona mwana nga kala ye bomoni mwana nga ta mwana nga ndenga koli ta mwana nga ndenga ye na mobali ya mondele nakanisaki jour oyo namonaki nasalelo mobe na vie na nga ya bien
bino bato bofilme mama na nga boti bokanisi nga na yoka soni jamais nga na koyokela mama na nga soni parce que nasi nalobaki mama na nga abelaka soki akoma bien lelo eza mpona ngai Pandora mpona ngai Karine donc bofinga nga moko botika mama na nga aza na TikTok te aza maladi akoma kutu bien boye mpona ngai d'accord arrêtez non c'est la source deuxième vidéo na expliquer bino bien donc bandeko bakongole moko mosusu bosala ezala malamu te botika Karine Pandora courage ye ndenge babimiseli bakundoleleli yo foto mama bino so mpe azala na scène pepe o so mpe wapi o so mpe baswanake mutu o so baswanake likolo to liboko eyebi ka yo na mama bino respecte mpe baninga tika rando mpo bati kokundelelo turo papa bino te mpo esalaka bien. Bisous la famille, bisous bye. Abonnez-vous massivement chez Miss Elongation. Batabarando, boko sili sango. Vie à rando, vie mon ma bé. Bisous bye. Courage Karine, courage hein. Courage. Tika pe ko finga bato. Oza pe monoko ma bé. Talo uti ko seka bato ba kufi na mbula na mbula makase betaki na matati kibala. Yo, uti ko seka bango. Oh, que je batte que yo moza na mama mweleka. Yo moza na mama ya mweleka. Mozo seka ba victime ngani. Oh, kutu ba mama bon bazaki complet. Ba mama mayele ba mama bon bazaki ba complet. Ozo seka ba ndenge ba kufi na mbula wana. Mais yo moza na mama ya mweleka. Ozo mona marambo ngo. Iza malamu te yaya. Tandi ngazolela ma misuka ndeti tanga me okanga ngo ye na ebite kozana mama de mama babundela bino etu na ebi onte yango nazala buna bana nga nazala tout le temps na bana nga bref bomondi vidéo er na kende Kinshasa er na yambaki mama na nga na sali vidéo na suka na lelaki. Vous savez pourquoi j'avais pleuré? Na kanisaki jour oyo nakenda kotala na hôpital era moninga asepe nabina nono mona mwana nga kala bomoni mwana nga ta mwana nga ndenga koli ta mwana nga ndenga ye na mobali ya mudele nakanisaki jour namonaki nasalelo moko na vie na nga ya bien bino bato bofilme mama na nga boti bokanisi nga na oyoka soni jamais nga na koyokela mama na nga soni parce que nasi nalobaki mama na nga abelaka soki akoma bien lelo eza mpona ngai Pandora mpona ngai Karine donc bofinga nga moko botika mama na nga aza na TikTok te aza maladi akoma kutu bien boye mpona ngai d'accord arrêtez non c'est la source deuxième vidéo bisous bye.